Mama oyo tokutana ki na ye nzela. Mama oyo mombongo na ye par jour. Atekisaka mapa wana, alesaka bana wana. Mombongo na ye par jour ezali na capitale ya 100 na capitale ya 3 dollars to 6000 francs. Nzamba tushaki biso mama moko azaka na France apesaki biso mbongo yangwana topambolaki mama oyo to multiplier mbongo ne makasi bien aimé training ba bazo souffrir na mboka na biso nzamba pambola bino azongisela bino mingi bino bozoyi kolinga kosunga bato oyo baza na pasi mama oyo nzambe o apesaki biso mbongo na France topambolaki mama oyo nzamba pambola mama oyo apambola mama oyo apesaki mbongo to multipliaki économie mama oyo fois 10 pona mombongo azosala ya trop azosala fois 10 président to multipliaki capital na ye nzamba pambola mapa oyo na o nga za pasteur ko bima tongo zonga ndako erni na bima tongo 5 na zonga za ba 17 ça dépend de ma production kaka pona 3 dollars no zoteka to mikolo nyoso ah bosaba ngana opeso mbongo nyoso tu wana ebakisela yo bongo mama moko assemblera na église na ngai mama na pesi ngai mbongo bagina so na moni mutu moko na nzela na pesa ye pona nini wana vraiment nzamba pambolo ngana opeso quelque chose sikoyo na opeso quelque chose sikoyo ba changera monnaie wapi Maman, ah oui, ça. Ma pas combien? 3000. Et ça, combien de paquets on a? 3000 et ça, 2 paquets. 2 paquets, hein? Ah, on a. Et ça, le one est économie na onyoso. Mon bon onyoso zo sala ngwana. Mon bon onyoso ngono zo sala. Ozo les saper bana. Zamba apambola. Et ça, bon, paquet onyoso sali combien? Paquet onyoso sali combien? 3000, ça lit combien? Ça lit 6, hein? Donc, paquet moko, on est quoi? 1000 francs. 1000, et ça, combien de paquets on a? C'est quoi? 6000 francs, hein? 6000 francs, et ça, le col 3 dollars, hein? Et ça, mon bon, on a l'angouana. Au sambela nzambe le loi bima. Ah. Bon, ngana opesa mbongo ya nyoso tu oyo mais ma pause wana o nga za pasteur ko bima tongo zonga ndako erni na bima tongo 5 na zonga za ba 17 ça dépend de ma production kaka pona 3 dollars no zoteka to mikolo nyoso ntango na zota isabana za pe na mobali te bora kuta uko sana examen de tawa na zota isakaka ye kana mbongo mapo ah bosaba ngana opeso mbongo nyoso tu wana ebakisela yo bongo mama moko assemblera na église na ngai mama na pesi ngai mbongo bagina so na moni mutu moko na nzela na pesa ye pona nini wana vraiment nzamba pambolo ngana opeso quelque chose sikoyo na opeso quelque chose sikoyo ba changera monnaie wapi Maman, nzamba pambolo, on a 6000 francs.